Myriam na Monsieur Panzu baza na direction ya baza na posa bakwesa Karine Mokonzi. Image oyo eza ya sikoyo après avoir ba audio nyonso ebimi. Ça va Doudou? Ouais, ça va et toi? La supporter m'a gagné. Wow, bisous. La supporter m'a gagné. Banda est à Paris. Mon bébé, ma vie. Le jackpot, il est là. Mon boss, il est là, le patron. Oh, Batagnon, on va y avoir un on a vu nous. Voilà, c'est un patron. Monsieur Panzu. Toujours. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ya liboso bolimbisanga soki bozomona nazosala ba contradictoire na bemission mosusu parce que eza makambo moko top secret donc ezali impossible na yeba makambo nyonso ezoleka yango wana ba contradictoire o bokomona na bandosala na sujet ya Monsieur Panzu bino bozwaka kaka bemission ngo nyonso bobombaka po résultat ya bien ekopesama kaka na kati ngai nde ba contradictoire nazosala po eza likambo moko vraiment top secret ezali bien miné ezali nde a continuation bazo continuer mission oyoyo Myriam Mokonzi aloba Karine Mokonzi akosukisa kaka. Bandeko bato nyonso obozomona bakobima ba victime bako utiliser bango misusu bakozala sauver na modèle na bango. Mais bit ezali awa Karine Mokonzi. Bandeko bolandi neneya alobi bien Monsieur Panzu abengaki Karine. Karine atie connexion na neneya. Neneya azoyoka bien. Makambo azosolola. Bandeko na moma oyo Monsieur Panzu azako benga Karine bazalaki na grâce temo. Bomituna. Pourquoi akobenga Karine allo baninga sa l'émission mais entre-temps azana grâce temo. Bandeko, réponse est simple. Boluka kutu bo vérifier soki réellement bazaki na grâce temo. Nene ya lobby babengaki entre 9h à 10h. Abengi Karine. Alors botala entre 9h ti 10h ou bien 8h ti 11h. Grâce temo azalaki wapi? Azalaki na Monsieur Panzu. Tango Monsieur Panzu azobenga Karine, bazako sambela Karine asala copie. Mais Karine alekisa ngope direct na neneya. Neneya ayoki abengi grâce. Tango abengi grâce,
Mese Panzo pe azalaki toujours. Bandeko awawa nyonso bozomona bit nango ezande Karine. Karine aza puissant. Bakoluka na modèle nyonso ba atteindre ye. Bazoluka modèle nyonso bakwesa ye. Bazoluka modèle nyonso bakota tina via Karine. Nayebi eloko penza bango bakontinaka boye te. Me makambo tu oyo bozomona mariage ya Grace Temo. Grace Temo ye moko ba oyo tu bozomona bazwi bango. Bandeko eza bezi te makambo bazosala, eza réalité. Bokanisa te mama ya Grace Temo akokota na bezi afinga Mese Panzo. Non. Grace nde mutu sa kotaki. Grace sa signaki impact. Bandeko bokanisa te ke Grace ndenga zawana Mese Panzo abali ye sima Mese Panzo akomo yebisa ye makambo na ye na ba secret na ye. Non. Grace azalaki déjà initié. Bozo comprendre ba contradictoire na zoloba. Pona émission mosusu na lobaki bakokotisa Grace Temo na secte na bango. Bon, eza pe contradictoire te. Tant mosusu pe nano akoti te. Mais bazo initié ye na Mese Panzo. Alors, Grace Temo azala déjà initié. A signé déjà b'impact au bas signaka. Ye pa ya Mese Panzo. Po Mese Panzo abala Grace Temo a officialiser bolingo na bango. Donc pacte c'est salamaki. Na kanisa bino moko bomoni mariage yango ndenge ezalaki. Bomoni ba marraine basé spécial. Boyokaki pe Grace abebisi mbongo te. Mese Panzo pe abebisi mbongo te. Ezali sponsorisé. Donc makambo ezali penza minene. Mais direction batalisaka eza Karine Mokonzi. Mese Panzo na Myriam bayebana kala. Ba misusu bokotuna. Mais soki Myriam alingi a détruire Karine. Mais pourquoi ayaki ne bandeli? Mese Panzo alinga Karine etant que bazalaki ya koswana te ako détruire ye. Liboso pona nini alinga ko détruire ye te tango Mese Panzo yaki sika ayaki po balingana na bolingo. Oui, c'est vrai. Mese Panzo tango ayaki liboso wana ayaki parce que balingaki bazwa Karine a signé ba pacte oyo Grace a signé. Oyo pe ba signé ça basi mususu to mibali mususu neti mobali ya Myriam ye pa signé pacte. Myriam Mokonzi na Mese Panzo baza ba guru. Bango nde mutu bakendeke mingi kuna. Mobali ya Myriam pe akendeke. Mais bango baza na grade ya likolo. Alors, tango balingaki bazwa Karine, alinga kokota, balingaki bachaye na mouvement na bango, azala, ndenge bango bazali. Mais lokola, Karine akenda, na matato ebima, na Myriam, d'avance matato ebima te. Kokenda kenda kaka, Myriam azwa problème. Na ba grand maître kuna bisika bakutanaka bisika bakendeke na Mese Panzo. Na kanisa bino nyonso na bana membre na Karine yemoko na bazozo botunaka bomitunaka
bolobaka réellement Karine asala Myriam nini penza. Boyebi tina bomituna kabongo po makambo nyonso Myriam aloba o Karine asala ye bino bomonaka azana tina ya kokontinue kokanela Karine modele akanelaka te. Azana tina ya kobebisaka mbongo te po bato bafinga Karine. Nakosi bino boyebi bien soki ezalaki makambo kako Myriam alobaka babebana na Karine mbele Myriam mbongo na ye alinga kopesaka bino bazozo pona bolansaka ye po ye aza na besoin, azalaki na besoin azala yaya ya Karine, yaya bastar. Donc lokola Karine akenda makambo ya lobaka Karine asala ye sikoyo eloko alinga kosala a continuer émission na ye bana kosala na internet kombo na ye kende yaya bastar pe bolansaka ye. Me ye akoma abosana kutu bolansaka ye bokoma kolanse ye bino moko ye atindelaka bino kaka mbongo bofinga Karine bosala makambo boye mpo na Karine. Bomoni alors bocomprendre non ata bocomprendre mobima te bokoyeba makambo papa roba zoloba eza na nzela. Alors sikoyo Myriam na Mese Panzu ndenge Karine akendaki Myriam azwa problème. Nayebi pete kuna soki babotolaki ye médaille moko nayebi te mazwa problème. Problème wana nde na makambo mosusu bayebi kaka mpo nga nakendeke kuna te na kota Montparnasse wana nakendeke mpe sifwa te na secte wana to na eloko wana kaka kombo bango bayebi babengaka. Me eloko nayebi nyonso oyo bakosala bakobebisa mbongo ebele d'avance ewutaka na bapoche na bango te. Bino moko soki botali bien Myriam asalaka wapi bokoloba kaka o batikaki na mbeli na tolo soki wapi yango bapiaki mbongo ebele asombaki ndako. Me ti lelo azwaka mbongo azwaka yango wapi? Mese Panzu ti lelo azwaka mbongo azwaka wapi? Boyoki bien batesta corona azosala yango na facile ye place asalaki yango mura amonaki te me bokanisa teki asalaki yango ye baza bien organisé. Nalobaki bien bato batindaka ye émission bato oyo baza kuna na groupe na bango baza puissant baza partout na monde. Biloko wana ebanda na Amérique. Nalobaki bien na bakonzi na bango mingi baza pour comprendre parmi ba décideurs ya mokili bazali bamikonzi mingi pe na armée ya mokili. Nalobaki na bino yango deja pe bamvwandu ya bakompanie minene na mokili yango bambongo Mese Panzu akobebisa bomitungisa te eza moke. Botala Mese Panzu bien na bacostume alataka bozwa bamedaille wana bozwa ta oyo ya bafamason bolatisa ye bokomona neti kaka awuti na costume kuna alongoli oyo ya likolo sutani na bamedaille aye. Botala elongi ne bien aza sérieux nayebi ki elongi wana bato ebele baza nango me ye elongi ne ya bato ya sérieux sans babiloko ya ndenge na ndenge oyo ebangisaka bato mpo aza na discipline ya kosakana te. Biti na bango kaka Karine. Bandeko Karine aza kaka oyo bomonaka te. Karine akoza ange ya Nzambe. Bon, nako exagere te, mais Karine azali vraiment Karine mokonzi la baronne. Moyen expliquer zati, mais bango bayebi Karine so bazana.
bomona ngo jeté bato nyonso wana bazo utiliser bango buzz eza te po boyeba buzz eza te grâce ako utiliser mama na ete akoka te akolinga même pas mais soki azosala soki a utiliser mama na ye ezali parce que asignaki pacte c'est comme maman ya grâce akokota jamais na base po ye pacte pa kosigne te ntango asilikaki ya solo bandeko makambo oyo etika lisusu makambo ndenge YouTube ekendeki te toyoka elenge YouTube oui tokoyoka yango mais YouTube ekoti je kobanga te nakanisa boyebi je kobanga te oyo ezalaka na foire na bafoire apoto mpe ezali tokoti na je kobanga te tozomata mpe na bamwambe tozomata mpe na montagne riche kota Karine Mokonzi kuna mpe na ngomba na batapi tozolala po te bango kuna bakontinue kaka to basuka bisika bakosuka bandeko awa makambo ya minene bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko oye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.